makila Yesu. Oh moninga makila Yesu. Oh vino oh moninga. Kenaza na minito na Dijon. Donc na yakipa mama bio moi sinanga la fille moi si kitoko ya kolembola. Donc te libala ya solo camarade nanga libala penza ya solo. Solo la vérité. Na liboko. Ngapena ko tsama yubi tebe bele ngapena ko tsama blom. To boye. Voilà, ça là. Kalaté mariage hein. Solo la vérité. Allô? Terminator, boni. Oh, tu es bon. Boni santé. Bien l'imbattable. Et bon yo. Non, kola zobatela. Ah, na bengio parce que na signalé bino bandeko na ya Paris. Solo la vérité. Akani si so ipon na 3 jours mais so po lingi na yo. O fanda na yo ti ata 1 mois. O fanda. Mama nangali. Solo la vérité. Yo moko monde na zawa na fina sérieuse. Et puis na loka ba fina bino ba bas na bino à Paris te wana o ba Gérard 4-5 T. Solo la vérité. Sinon mo mona nga na répondre ki na vidéo na yo na tena nga pe na mobile te. Donc ndenge pe na zabo pe ndenge yo ye na pe na mobile te. Namoni mutu moko te oyo ko chao panzi likolo awa azate. Solo la vérité. Te mono lembi so mona umeli olandinga kamuka mende na wana zo la azama. Oh namona isa lelengi. Bana bongo se. Solo la vérité. Engi penza za banzete penda ya bokoko. Omeli penza ozui molonga nina yo pe bosali masolo vraiment ya bien na nenga bitumba ya mbeto toto bundaka na mbeto. Mère, en tout cas mère ça la solution très bien hein. Solo la vérité. Bayambio bien. Bayambinga kutu très bien ya kosaka na te. Ozo c'est la batu mususu ya kotala o 3 jours o sala batu ba ya kotala. Bien sûr. Ngana za awa mère bio la Lyon hein ba bila minère à l'âge avancé. Solo la vérité. Ezandeni. Tala ndenge toko mangebu. Sikota mo tia bozelo nini? Solo la vérité. Namba to babenga kio ou yebisa ko je ne sais pas mais et comme na matoi nanga ke balobi ki soko ye na Dijon mibala Dijon robeta yo otiko mutakala. Et passer Terminator eza passe kotika nga pena sekebere banza siaka. Solo la vérité. Na ke lobi ke oye Dijon ezambala liboso ya Dijon ezambala liboso tenga mbala liboso ya vina nga mwasi nanga bala liboso na ya Dijon yango. Solo la vérité. Donc mwasi nanga ya kitoko chéri kotala nga bongo te nazolenga. Solo la vérité. Chéri, nzamba tindeli nga yo elongi na yo eza lokola ndunda. Solo la vérité. Santé. Chin chin, santé. Pour notre amour. Pour notre amour, chéri. Solo la vérité chante enfant. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba tout se donne. Gims, Dadju, Gazo, Fali Ipupa, Soul King, Youssoufa, Steph London, Guy de Besbar, Ya Levis, Merveille,
Ils seront tous sur scène lors du concert caritatif événement Solidarité Congo qui se tiendra à Paris le 22 avril à l'Accor Arena. Le 22 avril, faisons entendre nos voix. Ensemble, plus fort que jamais. Tu connais ton gars NASA, c'est Fire Mission. Venez découvrir Fire Mission sur les réseaux sociaux et participer à notre campagne de financement participatif. Fire Mission est votre futur jeu de la street et justice. Participez à notre tombola, tentez de remporter un visa, un billet d'avion aller-retour pour la France. Prise en charge, hôtel plus invitation à la soirée d'inauguration du jeu Fire Mission en présence des stars. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose, le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Check ça. Fais ça fort. Chez Coco.
vraiment moni ndako yango yo. Bon, on dirait les kindengeni quoi. Nzela chérie eleki très bien. Donc nzela eleki malamu nazwaki train na tongo et puis toye kokoma awa. Donc oyambi biso pe esali biso bien. Donc toute l'équipe technique Yami Genyema eza accompagné eza awa na Dijon pour la continuation. Il y a enseignement où toujours au pesa mokili. Donc na côté Italie couple. Donc voilà. Donc chérie namoni avant toute chose to glorifier Nzambe. Donc Nzamba leki munene Nzambe Nzambe to bondela. Merci éternel Dieu, merci le tout-puissant créateur Nzambe ou Esala Likolo Nase. Nzambe atinda ba prophète avant Jésus-Christ. Nzambe atinda ba prophète ebele ou basalela kombo na yo kolo Nzambe na pamboli yo ya mingi. Na netoli kombo na yo na pamboli mwasi na nga ndenge ezalaki face A épisode A match quarter match 1 ezalaki ki tokutanaki na Paris. Et puis deuxième match toza awa na kati ya Dijon. Oyo moi sa zongi ici réponse moi sinanga zongi sarabiano tango na tuna ka motuna. Donc na pamboli okolo Nzambe na ndengo bateli biso pesi biso souffle de vie na netoli yo merci pour na ngwasuma ya couple oyo eza kosangisa batu. Amen. Merci Nzambe parce que couple oyo eza ko enseigner batu couple oyo eza kozongisa ba mabala na nzela Nzamba batela molonga ni na ngai ya batela bandeko na nga nyonso ba compagnie nga na kombo na Yesu mokonzi pe mobikisi tolobi amen. Amen. C'est bien. Balibosna sambeli c'est bien. Na sambela na linga Nzambe makasi nga. Moi j'aime beaucoup Dieu. Kenda pa église. Nakendaka nanga des fois ngaso nazaka na église moko te fixe. Pona landaki on ndeko sula makambe église to linga ma pasteur te nalingaka ba pasteur. Mais nalingaka makambu na bango te c'est autre chose. Mais nalingaka pasteur za mutu. So zangi bolingo na muninga no mutu. Sikoyo mwasi nanga omonte keza malamu te. Ya malamu te. Donc mon pasteur aza mutu lokola mutu nyonso. Pasteur asokolaka, pasteur azara na mwasi, pasteur atalaka télévision, pasteur asalaka makambo ebele oyo mutu, pasteur aza mutu, pasteur ausaka, pasteur aza mutu. Ausaka ndini? Kousa? Kousa eza comme oyebi te na ngaso mutu ayebi te na ninga kotiki ndengwana ndenge wana. Kousa eza lokola tolobaka ki mwasi na mobali. Mobali na mwasi. Voilà ngana tuna eza mbali boso koma na Dijon to oyaka déjà na Dijon. Nga chéri mbala na nga liboso na koma Dijon. Mbala na nga liboso na sali voyage moko. Mon petit frère Migenyema, c'est un grand courageux. A bandi télé-réalité oyo na yoki batumsu pe babando sengango. Babando sala ba télé-réalité na bango. Ne tu dois na télé-réalité et oyo kolanda isa ya petit frère donc ba petit frère baza ba petite sœur baza bazo senga ba télé-réalité. Donc voilà, donc télé-réalité tout ça et apporter na batu bamona sérieuxité na biso. To banda ki mona balabala. Mais tala lelo to komi ki dengene ba ko mona na mbetu passer terminateur ko banda ko lala. Na mbetu na ko banda ko lala. Kasi bango bandimaki te bakasinga na zokosa. Yo kaki te na ba commentaire ba musu ba commentaire ki balobi ke
oh soka passa terminateur aki kuna ba kobeta yi ba otiko so okena diba otiko mutakala ba obeto otiko mutakala ba kobeta nga batika nga mutakala chiko yo yebisa bango nani mutabeti yo mutabeti nga zate bon j'en profite maman na kotambola na mokili balobi ke l'ami de mon ami et mon ami na sepeli na ndenge na sali susu corrélation makasi na Emmanuel Nganda mokonzi à Dijon. Chérie, mon cœur, mon amour. Oui, bébé. En tout cas, maman, ngai vina ngai na lingina suki sangona yu. Na lingina suki sangona vina nga reste vina nga oboko langa bino ba mama bino nde bobota rabiso. Bino nde bopesa rabiso mabele bopesi biso damage tokoli boko changer biso ba couche. Biso ba papa tozara na devoir moi mosusu. To na devoir ya ko lesande ko futanda ko po stabilité zala mama lala papa na balala. Donc biso ba papa toza ba to ba charge. Donc na kumisi nzambe trop na ndenge vraiment na bande kozala hérité tant ozala ina mpembe na ngate. Ya solo et puis na zala isu na entourage d'amitié des amis qui na kokutana bango lisusu donc je me sentais seul. Je commençais à me sentir seul. Donc mais comme naza en public, même si je suis seul, comme tout individu, azala rapé seul. Donc bref, chérie, nzamba tindeli ngayu elongi na yo eza lokola ndunda. Il y a solo de chérie. Namona holo biteku teku na fumbwa. Namona holo la épinard. Na si tombe de commenter épinard. Ndunda et vous savez ça va de maras. Je t'aime beaucoup ma femme. Moi aussi. Donc yo donc tant au royal sous Paris et au salanga vraiment elengi makasi na kutani na bandeko na Dijon awa premier jour na yango yo donc batu ba patienter et puis c'est la deuxième jour na ngai parce que nyonso ezaka kana solo la vérité ya migenyema donc nde bokolanda histoire ya pasteur terminator ndene okutana na mère bio. Hein? La reine. Donc, moi, c'est Nanga Yakitoko. Chérie, quand elle a bongoté na zolenga. Tengambala liboso ya vinanga mwasi nanga bala liboso na ya Dijon yango. Nana ya tana zana relation proche te. Nazana relation proche na Dijon te pour na yeba quitter. Donc relation proche nzoka ezalaki nango petit mapipo na mona na télévision nzoka azalaka pe avant na Dijon. Oh, donc comme ça kinga yango. Est-ce que vous vous kutani déjà? Non, ma pipo, ma pipo donc non to kutani te. Tokutana na ye troisième jour nde na kosala 3 jours. Donc ma pipo tokutana na le troisième jour nde tokutana na ye. Donc mais pasta. Ça peut avoir sa apologie hein. Non ça peut taboete. Ça peut taboe pour mon nango na nzela eza pasi. Versace donc pour mon nango eza pasi ça peut taboe. En tout cas, papa, nayoki ndongo lobi, na sepeli. En fait, là, on n'y a pas loba. Parce que, to banay loko abaje, hein, loko abaje, n'engue ka ibande la kaka. Et na so ki pa commentaire, bat balo ba non, osa la baje, fiwana, aolanda pasteur, pour pasteur a pc gaz. Dans ma commentaire pe ya keba ba pasteur keba moi son olia yo ba gaz ba siksa o mela
ngai nalandi yo mpona succès te mpo nga mo mpe naza na succès na makambo déjà avant de naya panza na makambo donc tina mona yo tomona 7 nazali na makambo mpo tomona en fait nga nde naza awa yo moko omoni ndako nalingaki oya awa mpo omona ndako omona ke na fi moko naza aventurière te nasalaka aventure te nalobaka vérité nakemaka na nde koloba na yo eza makambo ya solo nga moko mpe namoni yango chéri tobanda toyaki tovandi na bastaff nyonso ya solo la vérité tovandi na biso oyo bakompagne nga donc namoni mabe moko ta na bato babengaki yo ou bayebisako je ne sais pas mais ekomaki na matoi na nga ke balobi ke soki oye na Dijon bamibala ya Dijon bakobeta yo bakotika mutakala pasteur terminateur eza pasi kotika nga mpena sekebere banza siaka mais yo sikoyo nani moto abeti yo moto asimbinga za bayambi yo bien bayambinga kutu très bien ya kosakana te ozosela bato mosusu baya kotala yo ti 3 jours oyo osala bato baya kotala yo bien sûr ngani naza awa mère bio la lionne babila minère à l'âge avancé la reine de la dynastie ngam naza na kati ya Charles Dijonville donc ngande base ngande mnavandisi makambo na kati ya Dijon ndenge eza boye ndako eza monene ndako yango oyo ndeka nalobaki tour na yebisa oke ngana na 4 ndako ya 4 pièces nazala nga moko ndeka nayebisi oyo lisusu na bandeli ke ndako yango oyo ndako eza na 4 chambres donc navandaka awa naza na mobali te donc ti ndenge omona nga na répondaki na video na yo naza nga mpe na mobali te donc ndenge mpe naza boye mpe ndenge oyo ye na mpe na mobali te namoni mutu moko te oyo akotya opanzi likolo awa aza te donc nga na fi moko na pose mpo namoni bato mosusu batie bacommentaire na banini o ndenge tozomona yo ndenge oza wana wafi moko ya mobulu olinga paster mpo na babuse ozokosa oandoki yo moko omoni nde nazawa na fi na sérieuse et puis naloka bafi na bino ya babasi na bino ya Paris te wana o bagérard 4-5 te nga na mère navandisaka na poso nazwi motu nazwi navandi opose calme mpo nga nayebine tobatela ya mibali donc nasepeli ndenge yo mpo ondimaki koyamba message nanga namonaki lokola baje en tout cas ne bandeli namonaki lokola ezaki neti baje mais effectivement maintenant lelo namoni ke j'ai commis réalité eza jeta masolo commis réalité na invité nga na ye et puis nga pe na bengisi yo pe okiti le to so la masolo parler match aller match retour flèche aller la flèche retour lelo za na ndako yango yo moko moni nga na roti ko ndako nga na za na tanga awawa na sala ba formation awawa donc naza mwana ya ana vudala na Dijon na permis na l'accès bien na kumbaka donc na bien bolimisa moko mamba vo échanger soki mamba sentiment ba nini koti na nzoto donc isala mamba nini ba moi juje koti juja comment ça mako le mo changer mais naza na poser mona lo baka na bouja nga na bouja trop moko ngana ndo na ko simba mo bongo donc na bouja nde mingi en tout cas chérie na bien na poser donc nakanisi soko oyo na 3 jours mais soko olingi na yo ofanda na yo ti ata 1 mois mama na ngai 1 mois chérie quel elengi elengi 1 mois namonaka na ngai yo bolukaka basi kasi danger biso tiaka na nzungu so okutana nga bona koto na nzungu nakangi c'est fini. Défaté. Défaté, chérie. On a terminé. Si on a vu que tu as vu que tu as quitté on a terminé. Amen. Dans l'aéroport. Amen. Et qui t'a rapananga Tokyo qui la mais si qu'on a aucun ne peut zati. Amen. Même chez on a calé, il ça déjà déjà match ici donc on a kangi déjà. Parce na fait. Pour ça qui na ba chien de sayo wana. Amen. Faut seulement que mère bien à point. Et si na kanga même na réseaux sociaux na kanga qui déjà c'est na ipsa. Moi retour réseau ya wana donc. Moi ba retour ezalate elonga na yibi na ponyo na linginde.
solo. Ah, chérie, c'est vrai. Ah, premier miracle, il y a Jésus-Christ. Ils a multiplié l'eau en vin. Donc, on a sepeli Bandana Outi, Paris, Nande na commune à Dijon, on a mêlé le côté où moi c'est au Kanisinga. Alors tout ça là, biso tout ça imitateur à Christ, na mélangé vin. Il y a 20 chérie. Ah, ça na té. Le béni que mai bachanzaka mai komaka vino. Vino. Ba melaka vin ba passer ba lango raté ba passer ba lango raté. Bon, Bible détaillée penza côté on a. Ça masanga ça lisumu. Té, masanga ça lisumu té. Maïs c'est ça lisumu. Masanga eutaka na ba maïs, ba vin, ba fruits de la vigne, ba yonde bazo lamba ba koko ba yebi ndene comme la drink a zwango tam susu neto wa masangu na kendo zo mayele wana na Congo. Donc ba koko basombaka ba masangu basombi ba masangu ebele ba tumbiango. Tango bakotumba bazongo babwaki yango na kati ya mai. Bavandisi yango na kati ya mai 7 jours. Et masango ekomi nango drink. Masangu, kasi bien ezalaka masangu. Mais si ko pona vin. Vin eza ba fruit de la vigne. Mais tant yo za pasteur. Donc on met la vin na grâce ya fruit. Na ndenga fruit. Donc là ils ont lisumu te. Ils ont lisumu te. Bien sûr chérie, bongo yango monaka basango bazomela pape surtout Benoît XVI mamona kina kopo na ye tomboli na basali oyo bazalaka pembeni na ye bakomona penza ke akomela kopo biso bapesaka biso ye pena kitisi yango kitisela ya mata amataka ninge tata. Donc, tant qu'on quitte là, aïe qui bilingue. Ok, ça va se faire un vin, c'est là qu'on a servi, yo makina na Yesu. Allô? Terminateur, Boni. Oh, tu es un bon moment. Boni santé. Bien l'imbattable. Et bon, yo. Non, kola zobatela. Ah, na bengio parce que na signalé bino bande konanga ya Paris que naza na minito na Dijon. Donc, na yaki pa mama bio, moi sinanga la fille moi si kitoko ya kolembola. Donc te libala ya solo camarade nanga libala penza ya solo. Te solo penza donc solo. Oh, nyonso zomona eza télévision télé-réalité. De oh, nyonso yo zomona ezoleka solo. Koya ya annonce nanga solo. Et puis arrivé à maman solo na Paris. Et puis arrivé nanga pe na ndaku na ye solo. Donc, ils appellent solo, maître Chouamboma. Ils sont solo. On a bien kaka pour expliquer que c'était pour t'expliquer Nazana Dijon. Bio comme la frère nanga ozoe babi eta on a ebisaka yo même pour na parler nanga ba marmolé kaka wana. Donc na osala 3 jours. Nazobeta 3 jours na Dijon. Après, na zongi Paris. Donc, na pesimbote na. Donc, moi, si nanga vraiment na moni en face à face.
En tout cas, moi, si mon ko raisonner na mokili mobimba, moi, ça peut singa passe na lala. Aïb singa nan 3 jours, hein. Mais aïb singa soit auto baksana, boyoki na monoko na ye 1 mois. Na go vanda na 1 mois. Na ye na 10 jours 1 mois. Na vandi na bébé na nga ya kitoko boye. Moi, ça relembula. Donc, Ok. En tout cas, félicitations, ok, bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, Otika l'a bien. Kitoko. Oh, makila ma Yesu. Oh, moninga makila ma Yesu. Oh, vino e. Oh, moninga. Oh, makila ma Yesu. Oh, moninga makila ma Yesu. Na katolika vende sinya makila ma Yesu. Oh, moninga makila ma Yesu. Oh, moninga makila ma Yesu. Makila ma Yesu vino na katolika na l'église de réveil. Oh, makila ma Yesu. Oh, vino sinya makila ma Yesu. Merci chérie. Merci chérie. Merci Nazela yo chérie. Merci. Moi c'est accompagné à mobile là. Merci beaucoup. Wana soki ba yini ba tongi ba lobi ndenge ni azokata mwa moko ye pasteur yo lobi nga na accompagner ai. Nga moi si na ye naza sima na ye pour na accompagner. Santé. Santé. Pour notre amour. Pour notre amour, chérie. Oui. Tu as l'accent aussi. Dans le bobo. Voilà. Kalaté mariage, hein? Kalaté mariage. Donc, na monaki, maman papa gana usali ndenge nini? Bon baba ki toyo kana na Jano. Toyo kana na Jano comme ça bijoutier expert. Donc yé muta osala baba. Maintenant toyo kana ne montanté et puis comme yo lo baka langage moko bazayura ba pressé biso na nous penzate. Ba pressé biso na nous penzate tozo kende ba congolais. Tokende nango molo c'est une belle histoire où bazo landela na ba télévision mikolo nyonso partout dans le monde. Je salue le monde entier qui est en train de suivre mon parcours avec ma femme Mama Bio. Donc Mama Bio. Nana posé question mon ko on a ko ta pour vous a pasteur. Nana tout na ba église. Et là, pas pasteur, n'a pas prophète, on dirait na bazara na concurrence tout ça. Ba pasteur oyo ba finga ka ba prophète, ou ba ndima ba prophète. On aurait on dit pour monaka. On a ba pasteur balinga ba prophète té. Balinga ka prophétie na kati église té. Yo côté na sa réponse ni. Ba na raison to, ba na raison. Ah pasteur soka lingi prophète té. Peut-être comportement ya prophète ezamabe. Mais pour musala wana ya pasteur nde eyanglobaka 5 ministères. Étant pasteur aza berger yenda simbi bana na nzambe nyonso. Prophète pas osala pona bana na nzambe nyonso, mais prophète akozala na église ti. Soki déjà moto aza prophète et kaza pe na église pona nga
na kotimba ka ne papa mbaloba mabuka na buka na obuka na na kotimbela ke kitunga prophète akoza na église te prophète aza mutu ya avandi na pasteur azo kokamba musala ya kiprophétie na ye na kati ya église ya pasteur. Jande bongo na profiter kopesa mbote pa ya prophète abi Israël lial na kati ya Dijon et puis na pesi mbote na balobi papa Paul mobali ya mama Louise na kati ya Dijon. Donc tala kaka bango ndi base nana biso likamoko tuza na jeune moko ya biso akombo na ye Guy Kibangula. Guy Kibangula, je te salue. Alobi aza idole na yo. Donc yo za idole na ye. Alinga wo makasi, bo malingi so ka moni fois poser ba question makambo oyo lobaka. Le anniversaire na ina si so ko souhaiter joyeux anniversaire et ça va bien. Ezaki. Kombo de nani? Guy Kibangula. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Guy Kibangula. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le Seigneur te bénisse. Joyeux anniversaire, Guy Kibangula. Joyeux anniversaire. Nous avons souhaité yo, joyeux anniversaire, Guy Kibangula. Zambe azalana yo, apesa yo ba longévité, et puis prospérité, et puis bonne santé, et puis ozala bien na mokili ya kolon Nzambe na sa moi. Merci. Titanti, titanti. Bon maman, en tout cas, nga pena na TV, eloko monganga na yebi kaka, nazalaka à peu près naturel, à peu près à 70%, nazalaka naturel. Mais okoyoka bato bakoma kobenga nga anti-stress. Bato bakoma kobenga nga anti-stress. Donc soka nazoloba, muto azwaka vidéo na ye atie, akolanda na ye tam so na ba souci, elongo li souci. Tam so bande kobela, elongo li maladie. Atelemi penale. Neti mukolo mususu toko solola na ba ya nanga misusu abengi nga lobi leki nango zalaka anti-stress nanga. Et puis bat ba komelanga na ba commentaire belé, c'est mon anti-stress. Passer Terminator, c'est mon modèle de passeur que j'aime. Bat ba komelanga. Donc na solola nanga comédie té. Mais façon nanga mususu na zalaka. Tiembo ono yembaka penela na nini. Tala ndenge tokoma. C'est bien dans l'église. L'église na yo. Na Congo. Ezandenge nini? Tala ndenge tokoma ngebu. Sikota mo tiabo ezelo nini? Ite nini? Te, ezana unga sini. Ozo tiabo tala ndenge tokoma ngebu. Sinya nini? Sini kaka normal chérie. C'est normal. On a joué à ma casse, on a joué à ma casse. Donc, si vous avez le rabon, on comprend que talandenge to koma ngebu. Te, na lobe talandenge akoma kuneza to koma. Yo. Nasser na lobe akoma to koma, je me souviens pas. On dirait to koma to akoma ndé na lobe. Bien parce que na sika ma casse, on fait relation bien. Papa, ndenge za boye na moni to yaki déjà il faut payer hein, il faut polia, amoni omeli et c'est na payer moi le retour na libomo. Pour na boye la temps libomo ko kita ba le bao, mère biokuna a simba, papa Terminator bien te dans libomo na photo maîtrisant bien. Amen. Donc ba rose ba simba ki bien te bangam na jusqu'on ngane musko na ina sala hein, na sa so sala. Parce que musala au sala pineza de fona sala ngo. Amen. Voilà. Donc na okende siko ko na lamba ki déjà. Na okende siko ko na kene pa maman nzuzi. Donc babi pona dijo to kana boutique moko. Et ba teka bloka ba congolais. Maman ya Lorraine.
Maman Lorraine. Maman Lorraine. Ah, chanter, j'ai sali Malolo. Donc, na okende kuna ko somba biloko mususu na bakisa na biloko on a sombaki déjà comme ça tana banda ko lamba na cuisine yo moko mona ngana na ba fio te ba benga ba camarade na bango ba yo lambela ka bango akoso yo mutalambi nzoka nde camarade na ye muto ya lambele biloko yo lié on n'a pas juste utakarara ateli yo o manikola no komina mosinzo ngala linga biloko ana te nganga moko na lamba biloko na ngala mama loboko ngala mère bio peut-être la mère bio et moi éviter bio nous c'est ça bio donc voilà donc na okende na osomba biloko après na nango yemo mona na lambela entre o eta fumbwa on a beta ngo de faté na fumbwa donc na fumbwa donc moi dans ba Congo na moi ça faut retoxer pembeni. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Merci chérie. Fais comme chez toi. Donc clé na opé ça yo, déjà on a 3 jours awawa. Donc attends un mois zakara. Mais na qui au mablo pour après na signaler l'autre. Maison awa tout ça chez maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto na yebite. Yaka tokisina metro chateau ngutia daka yau. Oka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka mun ndazabo asaka so mina bila metro. Paka tabu kolo boya takota msanga. Bisa tani ngaba ba mingi. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Christine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozo lobela makambo ma tampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola ba tampo ba maman, ba nduta ba maman oyo baza na besoin osala taille pona ko kitsa mamuno. Ba maman oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Où est vindi? Non non. Yo je m'en atte. Oh là là. Eloko evanisa mabala. Esa pona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit. Sinon ko pasuka. Nako tela nako bonisa. Et je traité tellement. Vraiment, ngamo na za victime na meki yango. Oh, ye ba so de na ina. Lesi yeyo. Azo bongisa le poso. La produit côté dans légalement dans magasin. Et zo sala mana laboratoire mondele awa na poto. Zo te yango légalement, je pense que au moni de la ba rayon. Les eloko moko et ça naturellement ils ont des produits authentiques naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.
Les rues dansent au rythme des pas d'un journaliste avec une plume d'acier. Raconte la vérité sans se lasser. Il parle avec courage et cœur, présente les faits sans peur. Mickey Mouse, toujours là pour régler l'échappée des pas. Solo, la vérité chante fort. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Kozula so mwa blo Mickey na lambele mwa liboka ande liboka na mabio na mère bio. Bon na zoya. La papa wa otika la hana zoya kuna ko to ngube. Ah, merci à aussi la makasi. Ni sezali awa. Oyo atike. Tu m'as dit atike. Oyo placari. Tozana. Oh maman, on soupe à coucou. Donc, il y a oui à soso, soupe à soso. Soupe à coucou. Kilo rababo kilo yango. Manzouza en tout cas te. Y'a la mina so marabilo quoi. Na Dijon parce que vous avez un magasin moussouté. Car ah pas manzo parce biso na biso. Le soleil brille sur Kinshasa, les rues dansent au rythme des pas. Un journaliste avec une plume d'acier raconte la vérité sans se lasser. Il parle avec courage et cœur, présente les faits sans peur. Mickey Mouse, toujours là pour régler l'échappée des pas. Solo, la vérité chante fort. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Mickey Mouse, tout se donne. Son essor, la vérité en écho résonne. Avec Mickey Mouse, tout se donne. Yango na bengaka yo susue. Na woti pa mama Nzuzi. Alobi na pesa yo. Oh là là, vibration comme mon team. Vibration vin naturel. Apéritif et donc vibration comme mon team. Vin naturel, apéritif et stimulant. Mais où est ça pour na kubongisa mabala te chéri? Hein? Où est ça pour na couper sa mobile di konzo? Hein? En tout cas, na sepeli mingi na mama. Mama zwa bénédiction na ye utinga papa nanga passer terminator na meka ngonano. Pona yoka siko mama le longa pe na rola na pale. Engi penza zaba nzete penda ya bokoko. Omeli penza Ozui molongani na yo pe bosali masolo vraiment ya bien na nenga bitumba ya mbeto. Toto bundaka na mbeto. Mère, en tout cas, mère a ça la solution très bien. Hein? Na Dijon, awa, soko ye, okuta na ba biloko boye. Donc, na pesi mbote na ba na Dijon tout ya basi na ya mibali. Na pesi mbote na ba vie ya Dijon tout ya basi na mibali parce que ça premier mboka producteur na meminga. C'était na boka cité à Migeniema. Donc producteur na mikolo yo. Toujours kende chéri Bruxelles na concert il y a mon frère propre Ferrego là. Non, to kende na concert il y a Kotala nenga obeta et puis awa pe na tout à l'heure Kalata wa Matou Samuel là à Paris. Donc wana camarade nanga pena. Matou Samuel là. Donc ye nangande to ya poto nzela moko.
toya poto ensemble. Namatou Samuel. Namatou Samuel. Ah, d'accord. Ngana et toya poto donze la mort. Donc siko ele wana meli ba pêche pa maman na biso maman nzuza pêche yo ki on est sali on ba juja po. Bon, nazoyu kango en tout cas ils a stimulant. Ils a pena stimulant. Ils a maman tiko ta kanvu. Ndenge na sentir yango ezokita eza neti kitisela eza neti accélérateur kitisela ya mata ekita kiti ya mata kanina ntore le jour masanga tora. Ah c'est bien. Donc omonaki na émission liboso chéri nasalaki na mando beta tora nasalaki tora nabetaki mwa 10. Ah moi, bon? Pompe. Bon, ça qui bien. Nani, bon ça n'a quoi bisayo nani, emporio gilele. Na moi si na Sidonie Landu. Bon ba basala ba soirée na Dijon na Dijon parce que la soirée ka ba mo kaka. Ba bisa ngabi na regretter na zo kende Lyon. Il fallait na mona nani ce mec na biso. Donc ba regretter mais habite pe na peso ka mbo. Ba so bien nga si koto na zo lamba. A bengi nga tuni nga soro soye. Nga bozana ndako. Donc abi ana regretter mais pesa e ka bambote. Ah chanter Sidonie Landu mbote maman. Non OK nga ko lamba papa. Ah chérie, en tout cas na saluer les focaux du ciel et tous les branamistes. Croyara na Mario Branham. Naïbisi bango bazwa vraiment félicitations parce que Mario Branham alobaka la place de la femme c'est à la cuisine. OK. Et puis comme yo moi sinanga oza motema malamu ya minga mobana na yo OK ko lamba lambela bisoto lia bien l'équipe nyonso ya solo la vérité. Merci chérie. OK, bon, à tout à l'heure alors. Merci mon amour. So ipo mono totalité mono lembi so mona umeli olandinga kamukamente na wana zo la azama. Oh namona isa lelengi. Bana bongo se. Le soleil brille sur Kinshasa, les rues dansent au rythme des pas. Un journaliste avec une plume d'acier raconte la vérité sans se lasser. Il parle avec courage et cœur, présente les faits sans peur. Mickey Mouse, toujours là pour éclairer chaque débat. Solo, la vérité chantant fort. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Mickey Mouse, tout se donne. Son essor.